Njula bana badino badespo na isengo ya kumona dino pamba to naba wewe wabe kuyemba pambi ndi badonda wewe badonda katawa mwana dino badespo na isengo mwako tatu kwa kanda itobanso na isengo tuyemba tubina wata tere kusifino na kumona dino ndo kwa konti na kotosi nyoso soki kwa kiboja iskita yuka solo ilo ke pesi so minisa zali kaka kotala motei koyoka mai motei bakoloba pe motema na biso ekanga ebomba pesima esalela nde na botosi nyonso totiki esika na nesomo. Nambu bamona ika twasoma zola wasali mukati ya ngoma isimu batata bakungule muna kitu kabanza lampanda ikiteleki nambu bamona ika twasoma zola wasali mukati ya ngoma isimu batata bakungule
banzala mpanda ekiteleki nambu bamona matondo mingi na tata mokeli wa mikela mobiso oyo bapesi biso lisusu ntango pema mpe bakobatelaka biso mokolo na mokolo wuta eyaka biso na mokili oyo te kino ekozonga biso na bolekelaka bongo na mokolo mwa lelo matondo mingi na balongo na biso banso bayemakilama bango masopamaka na ntina ya bosomi matondo mingi na batata banengwa bilenge mpe bana babyangami na biso banso bayetoyanoli bongo na mbela na biso ya mokolo mwa lelo na mandaka ya bapaya mokolo mwa libwa sanza ya mibale na mibu poto ibale na tuku mibale oyo epai na biso konso mwa tuku mibale na mitano mopemi wa sambo na sanza ya mitano na mibu mokama na tuku misatu na moko wapi tosangani awa na mongo kongo na ntina ya bosololi masolo mabiso matadi bomoi bwa biso na etumba lobiko ya kayindo mpe tokosalaka mputika mpona bokongi mosala mwango yango ya maso totombeli maso boyeyi bolanga ya solo masolo mabiso mazali ete na ntango ozali ndeko ya ntango na ngai to ntango ya motindami kemela nzoto na yo ezala te oyo ekozangisa yo bolingo ya tata mopesi yango wana mituna nzoto na yo sentima na yo bisalelo ya nzoto na yo ezosunga yo mpona osepelisa tata mokeli kebela kozala ndeko ya ntango na ngai to ntango ya mitango balongo ke ingeta lelo tozobundela bayindo mokolo na mokolo toyaka mongo kongo mpona tosolola lobiko ya bayindo bino bana ya kisasa bozwaka libaku molai ya kokutana na biso ntango molai bandeko na bino ya mosika bakokutana na biso mbala mosusu ata mbula misato bamona biso te bamosusu mpe mbula mitano mbula zomi bamona biso te balibela na mosika kasi yo moto ya pembeni nde oza na ntango mbala mosusu oyebaka mokimbangu na ntango na bango bazalaki mpe na bana ingeta eza na bopete nyonso ya moloba te tata twalani abebisaki tata mbumba abebisaki aye pena komokimbangu atie loboko ntango akei ake kosala twalanisme odiani limape amatisa komokimbangu ake kosala mbombiste soki mbombisme esika amatisa komokimbangu oyo aliekani 1921 eza komokimbangu 1921 eza komokimbangu eza tata twalani te eza tata mbumba te eza tata mafonda ntangu te tata maboko te tata mabwaka te eza komokimbangu 1921 ezala mambo 430 ya liongo sili baye lelo mosangani na biso ya lelo toyaki na mongo kongo mpo tosolola na bino malamu bomoi ya ngambo oyo tozali na yango na
kati ya mosala oyo. Nabanzaki mingi bokoyebisa bandeko toya ebele kopamba te mokolo na mokolo esengeli boyebaka ete na kati na biso esoni ya nzela toza na posa bozala na moyebi ya makasi oyo byoka bayindo ezotala bino ezotala mikimbangu baye nyonso mukimbangu balobaki na mbanza sanda mpona bilaka ete nzoto na ngai eke kokangama nsima nango apesi bilaka ete tala baye bakoya tala ndenge bakozalela tala motei ya koya nsima na yango nkumu monene akoya bano moke bapesaki manaka wana mpo manaka oyo bango bazalaki na yango basiyaki kosala yango wana lokola manaka wana ebebaki na ntango yango wana likolo ya baye bazalaki na ntango yango nde sikoyo kumukimbangu alimboli kontinite bokodi ya mosala na ye oyo ebengami lelo masakoli ya kumukimbangu ya banza sana. Kotango kumukimbangu ayaki ye moko alingaki azala mlongi oyo alingaki atangisa bayindo ena nsima kotangisa bayindo aprepare terrain ye moko nde alingaki kokoma roi dife wana to nyonso ye moko alingaki kosala sikoyo lokola bato basosolaki ye te nde ekomi likambo na kotinda lobi ya koya nsima ya lobi roi dife kumukimbangu ingeta atindamaki mobikisi na biso bayindo me asalaki makasi po akoma mobikisi na biso bayindo mbala mosusu toyebaka te ingeta kumukimbangu ayaki mobikisi ya biso bayindo lokola mwana moboti akotisi ye kelasi alobi nakotisi yo kelasi mpo nozwa diplome me bakopesa diplome mokolo wana te atoke koyekola kimunganga atoke koyekola mekanike bakotisi yo na ekole ya mekanike institut supérieur ya médecine me ntango okoti mbango bokomi monganga te oza na parcours mobimba ti okende koconfirme kimunganga na yo bongo seke okoyekola nsima koyekola okoleka na mimekano nsima mimekano nde ozwi niveau oyo lobi te bongo donc kumukimbangu il faut aconfirme kimobikisi na ye mpo na biso alors fasala baexamen nyonso oyo asala ifo aleka na mitakatano nyonso alobi nga nayaka mobikisi ya bayindo na kosala maso mpe na kotikala mobikisi ya bayindo nde bongo boyokaka tozoloba oyo andimaki koya kolata nzoto ya mosuni andimaki minioko andimaki mpo aatteindre niveau wana ntango akokisi 30 ans et se confirmer biso bayindo tozwi chance lobi elekaki toyebisaki bino boye soki nkumukimbangu aatteindre niveau wana te biso lelo mbele tozali te mais grâce ya nkumukimbangu atteindre niveau wana les grands prisonniers oyo anyokwami ntango akomi na niveau
wana pembakalunga na bokabe na tata mokeli balobi ingeta ozwi elonga na bino lelo bakonfirme yo mobikisi ya loposo moyindo ndenge wana akei kokangola milimo ya bakoko na biso po moto na moto azwa libaku ya koya kobatela baemondele azolinga silisa sida ekoti awa na 1958 mondele nde akotisi sida mpo aeradike biso asilisa biso bandeko ya ntango na ngai bandeko ya ntango na ngai longengo ya monzoto mwasuka longengela bino po bomona mayeba bobama boyeba nini yango elekaka na mokili lelo virus corona bazopesa bashifre me bazopesa yango correctement te parce que ekosala somo na mokili soki boyoki plus de 600 morts au moins 6000 morts soki boyoki plus de 30 000 contaminés soki ntina lelo nano babikisi mutu moko te na baye bazozala contaminé alors il faut qu'on s'attendre que les 30 000 contaminés wana baza na risque ya liwa est-ce que ezokende kokumba extermination ya bachinois te bon bisika nyonso oyo yango ekokende kokota mokili ezokende wana mokili ezokende wana extermination ya bato esalemaka kaka mpoko bakotiseli bino bavirus wana bainka basilaki baborigene basili ezokaki eloko elekaka tandeka kozokwana ate bachinois plus de autant de morts bino awe touche bino te bachinois bakoki kokima mpe na mboka na bango sikokote bakokimela ndeka koyamba bango soki oza contamine ekomi lisusu bino bakoluka bayekola virus wana euti wana na bausine chimique na bango basalaka kuna barecherche chimique na bango basalaki eboti virus wana to batindeli bango yango kotinda e bango en revanche bakotindela yango bango mosusu me boyebaka po ete programme ya extermination ya peuple ezalaka na ntina parce que bato tosalaka va et vient soki oye ozoi outi kuna oye soki basiliseli bino bato bokoya kosenkarne wana okende okota na banzete okokota na banyama na babisi parce soki ntango no ya koya ekoki il faut obligatoire oya obligatoirement koya sikoyo yo moko luka bato basila ayoke kokota na nzete bomoi na yo ekendeli na nzete donc programme eza owana donc ndenge oza boye il faut miyebaka ete mbala mosombelo oza nonzeto ya manga donc déjà lidame to mopesepese to pempeke ileta bomoni baborigene bazokende kovandaka kota banzete bainka basili parce que bazangi banzoto oyo bakosalela réincarnation mais biso grâce ya kulukinga bake kolibere bakoko na biso na mokili ya molimo bakoko wana bazoya mpona kobatela biso mpona kobatela biso bandeko ya ntango na ngai bacontemporain nzotolo ya mosuni baposa na yango kebelaka yango po baye bazalaki mpe na mfumukimbango bamonaki mfumukimbango bayokaki mpe ntango azoteya
le comportement na bango vis-à-vis ya mfumutumbangu kolandela baposa oyo bango bazalaki na yango ekomaki obstacle mpo na bango oyo ozolinga lelo okoma na mbongo mokimbango akopesa yo mbongo te mokimbango alobi nazopesa yo mateya nazali très important mpo na yo efungola mateya oyo oyoka parceke bobola oyo oza nango famille na yo eza ya kokangama na mokili ya molimo bazali dans l'impossibilité ya kozwa bomengo baya kotikela bino baza baesclave kuna epai bazali il faut bango bakoma libre mokili na bino ya molimo ezala na bozwi mpe makoki oyo bakoya kosunga bino na yango na mokili ya mosumu tobondima ngai kimbangu ngai kumu kimbangu na atteindre niveau wana mpona natambola bino bandeko na bino bayaka koya kosunga bino soki bazalaki na 1921 batiaki kumukimbangu na esika na ye bandimela ye matoli esika na ye bandimela ye matoli na bango eyeba koyoka biso nyonso baye tobotami na génération oyo mbele makambo na biso esali pamba te moto nyonso ayaka na mokili oyo aza utile mpo aza na don na ye oya ye na yango likambo wana eza mpona bato baso biso tokoloba na bino te ete toyaka mpona kobakisa bino na bongo toyaka mpo toteya bino mpona ezaleli na bino esepelisa tata mokeli mpo eza na ntina na ntango si okomi na mongo kongo oye ekole oye ekole il faut sala nyonso perfectionnement ezala na nzoto na yo molimo no akola à travers bizaleli na yo me ya liboso litoi na yo eyeba koyoka zala na docilité zala na botosi otomolaka ekitesi na kati na bino parceke eprofitaka nango na bino te bozwelaka na bino yango eloko te kanisa bambula boni oyo otikali teti olingi koyoka te kanisa kaka esali bambula boni ena bambula boni yango kiteti yango epesi yo eloko epesi yo eloko te ifale nesongi ya nzila asala boye to asalela ngai boye te nesongi ya nzila akosala boye te akosala eloko boye te selon yo nesongi ya nzila aza na discipline aza na etinda ya tata mokeli oyo azokumba aza na mateya oyo tata mokeli akopesa ye mpo ayebisa bino na ntango bino bokokoma esika ya kososola ye ngai oyo mbele mbala mosusu naza nzete manga mbala mosusu bakoki kokata nga bake kotumbela nga makala bake kotumbela ngai bakoni ya boulangerie ngai oyo mais grâce ya mfumuki mbango ake kolibere bakoko na ngai lelo nakomi mutu alors nzoto wana eza nzoto ya nani nzoto wana eza ya nani eza nzoto mfumuki mbango il faut eyoka mongongo ya mfumuki mbango il faut eyoka mateya ya mfumuki mbango parce que mfumuki mbango aza fier na banzoto ne wana ayebi te à travers banzoto wana nde akosala nango mokili yango wana azofinda yo sala boye mpono okoma na esika yango même libota nokona obikisa yango il faut okoma na niveau il faut leka na baexamen ngai nayebi te mpo biso nyonso tozali awa tolekaki na baekole ata kutu okomaki soki na likolo te mais ata première ane kaka osalaki yango me naza motuna moko mpona motuna nani mwana kelasi apona mateya nani mwana kelasi apona mateya na ekole alobi ke non professeur ngai nalingi nanga mateya oyo te to maître nalingi nanga mateya oyo te ngai nalingi oyo aza te nani mwana kelasi apona baquestionnaire alobi ke te maître baquestionnaire oyo ozopesa ngai nalingi yango te ngai nalingi otuna ngai oyo na oyo na oyo aza te oza si ke mateya eza ya professeur ke
questionnaire peut être professeur, interrogation est un professeur, examen est un professeur. C'est quoi ndenge nini botakisaka matière mosusu jeton ndenge nini bozopona matière ya kopona kenga nalingi oyo na boyi oyo napesi ku place oyo ekomi drôle nazokomprendre yango te il ne fallait pas bateye nango po babongote nango te examen oyo nga nakokoka na ngango te nga bakopesa nga examen ya sorte wana oyo ndenge examen nini bapesa mais examen wana yango nekomatisa au niveau donc mikakatano tozokutana nango te eza mimekano soko oza na confiance na motu mbango kotrahir okotrahir motu mbango alobi na yo tika kolula limundele na biloko na ye mais oyebi ke na ntango oyo ozosomba manzanza sardine to ya cornedif ozotia na ndako na yo ozotrahir message ya motu mbango awa na bilongo ye olati litambala problème ezali te mokomi na ndako kuna parceke na se oza na meshe oza na kabelo na yo na sito mpe kolata pantalon motu mbango azoregrete ke pasi oyo ayokaki po alibere na koko na bino mpo yozala okomi sabotere ya pasi wana siko ozoluka bomengo oyelo ndenge nini parce que ozolakisa déjà direction soko zimbongo kote yo okokende kolata elato ya bato okokende kolia lokola bato alors que bato wana baza koempoisonne bayindo na babiloko na bango tina bilamba lelo bachinois c'est normal bavivre biloko ya bongo parce que batindeli biso basentire même ezokomisa bana mibali stérile bango bachinois bozomona donc tozali ke bazosalela biso baprogramme partout ya mabe basali loi ya owada eza mpona permettre bango bazwa na bango mabele na biso mais mpo bazwa mabele na biso mpo basilisa biso mais grâce na mokuti mbangu tozoresiste lelo mais ndenge nini nzoto okomoki mbango ayokeli pasi okomisa yango wenze osakanelaka yango mais na kati ya nzoto na yo nde yango wana kimobikisi ekobimela bongo parce que okosala baexamen na yo na nzoto wana oyo olati oyo okomeli mutu na kati ya mokili bongo nsima nango bakotinda mutu wana nzembo eye yoyemba ngana koyemba nzembo oyo ti beta maboko ngana kobeta maboko te toyelaka wana te na kidogo siko toyelaka nde na kidogo yaka sangolo mobosani nzoto ozosalela lolendo wana eza kutu ya yo te eza nzoto ya ngambo oyo omemaka parce que soki okukuti mbango te ndenge yo osali te teya bandeko no bayindo yo koteya bango te malamu obebisa bango te mekeba parce que eza na bangambo mosusu libongisi nango ekozala pasi makasi boyaki na mokili na mission motu na moto aye na mission aza na mobikisi ya libota pene ya nesongi ya nzela na balolenge nyonso ozala nengwa ozala mokambi ozala mokangu na kati ya bokambeli ya nesongi ya nzela ezali mpo tovandisa bokonzi ya mpumuki alors ekomonana na bizaleli na biso oyo mpumuki mbango azotinda biso tozala nango bongo me bino bolingi te koyoka mpe kosalela bizaleli oyo mpumuki mbango azotinda sikoyo ngai nasala mpo na kokanga bino basinga te ngai nakoyebisa bino ke mpumuki mbango azondinga boye yobi te ata kutu
mabe yango ezali me nakoyebisa bino bandongo nke yambo nanu boyebaka boye soki osi oyini professeur mateya ne mpe kokota yebi oyebi bongo soki mpe leson wana osepeli na yango te okotikala mpe kozwa mayele na leson wana te. Alors combien de fois bamosusu na kati na bino bayinaka biso mpe barataka kozwa koyebi omoni osepeli te na leson ya nzela okoyoka mpe ye te e na ntango ozoyoka te ozorate mateya e na ntango ozorate mateya ozorate nini boyebi alo bizaleli na yo sikoyo oyo kosalela na ntango ozoyoka te eza ndenge nini ya kobongisa to ya kobebisa sikoko oyo ozobebisa mpo na leson ya nzela to mpo na komoki mbangu moto ayokaki mpasi oyo wana parce que biso mpasi na biso toyoka te eza mpo tokoma leson ya nzela me komoki mbangu bango bayokaki mpasi mpo biso bayindo to resiste na programme ya extermination ya bamindele mpo tozala me ti oza wana biso yango wana tolakisaka bino komoki mbangu butu moi bika nesoni ya nzilo lota tware osongela nzela nzela inani ngeta pele ko wayendelwa manenga kasi ukiyekola kasi vokanda ndope tatambola mpulusu eza grave koyokango biso toza kolimbolela bino kolakisa bino oyo anyokwama mpo yo ozala motu ndenge oza wana nzoto wana oyo okendeke kotikala mbala mosusu na bahotel mbala mosusu okende kokotaka nango na babiteni oyo elongo bani te na banganga na banini nzoto oyo ofingelaka nzoto oyo oyinelaka sango oyo nzoto oyo oyinelaka eza nzoto ya ngambo oza nde na ngambo parceke eza na motu mobimba nyokwama oyo ozala oza na droit te na kosala sabotage ya message oyo ayokeli yango mpasi mpo atteindre niveau wana mandimi yango mpo na ye moko te nandimi yango alobi bayindo bakosila te nga na kondima ti nakóma na niveau wana mpo na nakende kolibere bafamille ya bato wana bakombo na bino bakei na baprenom bakombo na bino bazalaki majorité bachrétien ya catholique ti na protestant bakufi baesclave na mokili ya molimo na biso bazalaki te majorité bake bawumbu parce que religion africaine eza ya kokufa ezalaki te alors bokokende wapi me mpomoki mbangu basali makasi nyonso mpona bakreye mbakela mokili ya bayindo bazongisa mokili ya bayindo ya molimo mpo lelo bino bozwaka libaku ya kozonga na bosomi oke na mokili ya molimo somi okoki koya kosunga libota epai etikali gracias okoki koprotege ndeko na yo grâce à lelo yo olingi bateya selon yo mais selon yo yango wana te liteya oyo ekoki mpona bayino nga nalingi nazala na ndako est-ce que osi atteindre niveau wana ya kokoma oyo akoki kozala na ndako soki kaka $20 ozwaki okendeki kosombela yango kata fubwa okenda kosombela yango mpona na serpent mpo mokolo kozwa $1000 mwa moke ezwi tala bokembela materiel bilengi ya nzoto tala
Salomonke. 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 Mibali. Vous allez trop prudent. Banengwa. Vous allez bailler les macasses. Bailler les macasses. Vous allez mingi na matoi ya koyoka. Kolelo maye bazotinda bino osala bala mosusu boyebi ngambo na yango te to mpe boyebi bilengi na yango te bisengo na yango te kasi naopesa bino bandakisa bino kobandi soki photo roman to bafilme pornographique ezalaki mpo na ebongisa bayindo bangaki bapesa bino banga bapesa bino si basaleli bino baboîte de nuit bahotel natuna nani boîte de nuit na monoko na biso eza te hotel eza te bar eza te eza grave eza grave botangaka bible mais schéma moko ezalaki na kati ya bible nde bososola yango lelo schéma wana ezalaki na kati ya bible bososola yango lelo mpo libote ya bamindele ebeba baitilizaki liboso na mwasi omoni bakei nanu babebisi nanu mwasi ya adam batina kati na ye makila ya motu mosusu ozolanda bongo ekokomona te yawe akoboyaka ye aboyika ye parceke ayebaki te azali libebi omoni e abel oyo aye yawe fandima abel akufa parce que makila ya liboso esali kaye me makila ya eve makila ya lucifer etikali na kati ya eve alors fo koelimine yango lisusu yango wana kaye malgré aza innocent asali masumu te baza na nzoto ya libeli il faut kolongola jusque batala ya eske 7 azali na pourcentage boni ya bolamu to ya libeli nde bakoki koconfirme ye donc ntango nyonso bato bakolinga kobebisa programme ya tata mokeli baitilizaka liboso banengo yango wana bandengwa nyonso koza baponami baboti bobokola bana na kibokona koza na problème sérieux parce que bayebi ke bano bakoya kobotama lokola bakozala bana ya mayele makasi alors ebongi baya kokuta misuni ya libebi mpo bazala na difficulté ya kobimisa étoile ya bango jamani omoni batondiseli bino bahotel babar masanga batieli bino kindumba makasi liboso bamemi bino plus na sexualité nde eloko ezoboma bino parce que I love you nalingaka yo sheri na nga ebozobenga wana amour ayebi bolingo ayebi bolingo alingaka ngai asangisaki na ngai nzoto eske bolingo eza kosangisa nzoto botuna bolingo eske eza kosangisa nzoto bolingo eske ezaki mwasi na mobali eloko oyo ezali pete na koleka mokili mobimba ezali kaka bolingo elambo nalati yango lelo mpo nalingi yango soki nalinga yango te nakolati yango te sapato nalati lelo mpo na nalingi yango
siko sapata ngo eza mwasi na ngai elango eza mwasi na ngai seje kama bia olingaka kolia mingi nini pendant ma desi siko pendant ma desi nde mwasi oyo olingaka kodeka na mokili oyo siko ndenge nini nga natuni yo olingaka mingi kolia nini komba bolingo na kati ekoti to ekoti te ekoti siko ndenge nini bobongola bolingo ekoma eloko ya kimwasi na mobali mwana mobali soki akabeli yo kaka mbongo akomolinganga me mbala mosusu ayokeli yo mawa na mikakatano oza nango eske moto akabelaki nga mokolo wana akabeli yo ni mwasi na mobali yo mokonami okende olongolaka bilamba partout na oyo akoki komona nzoto na yo te amona yango na oyo akoki koyeba yango te ayeba yango ignorance oyebi memba nzoto ya bato oyo ekoki te koya kobala na nzoto na yo oyo eza sacré parce que soki tozongi kaka na eve wana oyo akokotela génération mobimba ya sika ya mokili ya yawe eske akokaki oyamba bakila na bangi te me mbala mosusu basimbaki ye na bapoint sensible balobaki nde maloba ya kitoko koleka ndenge lisolo ya angelo je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes ti côté ketaka point d'interrogation mwana botama tata yebani te balobi ya tata moke mais tata mokeli na bolingo na bango apesi biso ntango nsima ya koyekola faiblesse na biso nyonso mokimango amonaki te eloko oyoyo esali te tozala babebisi basumuki wana ezali ignorance innocence te mais ignorance oza innocent te oza coupable na bamabe nyonso osala koloba te nga nazalaki nanga nayebaki na nga te naza innocent te oza innocent te mais oza ignorant donc oyebaki te mais ngambo eza kaka ngambo balongo ke alors mokimbango ayekoli atali amekite malamu parce que eza masolo ya bango na tata mokeli malamu bavutuka lokola eza bango moto babongisamaki mpona kosala mokili ya sika ya bayindo ekende nivo bakomi tokoki tondima te babandela mokili ya zero me babandela kaka nesiko bakomi alors bamipetola mutu na mutu a reconnaître que soki asalaki mabe à cause de ma faiblesse ya nzoto asengela yango bolimbisi mpe azongela yango lisusu te me bato baza na difficulté ote eza soni ote soki nalobi boye mabe me ntango osalaki yango soki oyebaki ke eza malamu okozala na facilité ya koloba ngo oyebaki ke eza mabe mais surtout bapesi yo quand même occasion pour osalela yango réparation balongo te osalela yango lipolisi yeba malamu boye na mokili oyo mpe na eleko oyo soki
soki epai ya tata mokeli otikala kondima nanu te ke oza na bambeba yeba malamu mpe okotikala kosala libongisi te esoki okosala libongisi te conséquence eza motu te conséquence eza tata mokeli ngai naye nakeya bino nalibolelaka bino bandeko na ngai tala mokili ndenge ezali tala ndenge botambolela tala ndenge bozali bobola na bino ezowuta bisika mosusu te bacomportema oyo toza nango parce que toza trop petit tolingi koyoka te tolingi kososola makambo oyo te tolingi te kozwa siku efanda na kati ya mitema na biso mpona kosalela yango aide matériel ezotrahir biso makasi parce que nazolinga nazala na vie ya malamu nobosani mpe famille na yo nano eza famille ya libebi yo moko obotami mwana ya libebi siko kosala makasi po atteindre perfection me nesika kosala makasi mpo omata baexamen nyonso olingaka kosala yango te e na ntango boyaka kosala baexamen bayebi biso omoni likambo oyo eza momekano teka momekano wapi makambo nyonso kaka bozwilaka bato kaka kongo momekano moyi tata mokenge azomona te kenga na posa kolia inge toza na posa kolia kasi outa na famille ya libebi yo moko kobebisa siko kokende kolia ndenge nini maboko sali te kaka ndenge bazotinda okende osokola maboko motema ebebi kobanda 1921 tokozala niveau oyo tozali oyo te oyo te lelo na niveau ya message bino nyonso bozali awa bino nyonso bobima bantoma bozali batransmetteur ya message mais bozozanga me bacourage mbala mosusu ya koteya parce que considération eza moke me bino ndenge boza boye bino nde motema ya tata mokeli eza bato mosusu te tata mokeli atie motema na bango tonga na mokaba nini soki tata mokeli alingi bino bano moke mwana ya mayele mwana ya botosi mwana ya koyoka ngai ntango nazalaka na 5e primaire parce que bele balingaka bareproche te epuis bolingaka omoni soki bazoloba no bazoteya yo osiliki otya monoko makasi nayebi te mwene mosusu nasekaka soki osiliki nga nakomi nanga escargo nazongi nanga nsima bamosusu bakanisaka soki asiliki liboso na nga eke nga nakomi escargo nazongi nsima soki nakomi kolia mbete nazongi nsima alobi nazwi ye te ozwino nga te parce que nga so na kompare tata na ngai mpo nga na kosalela kanda ya tata mokezi yo sikoyo kosalela kanda no ya bomoi me kanda no wana liboso ya tata mokezi eza zero eloko te me yango nakoma na kanda mpo napesa bino ntango na biteni mosusu nga ntango nazalaki na 5e primaire na bandeki kaka kozwa premier nazozwa premier mais esaliki na 2e trimestre naye kozwa na banza 4e so na kosani mokolo yango maître abandi kobenga examen na 2e trimestre abandeli na le dernier de la classe abandi koproclame bongo abengi ti asote ngai abengi oyo azalaki liboso na ngai ti abengi na premier siko nga abengi nga te alobi na nga leka liboso naleki liboso ayebisi klase mobimba bawolo na ngai bawololi nga abandi ofinga nga soba nyama ngulu donc ndenge nyonso ya bonelaki maître nasali
alobi nga nayebeli yo kaka baplace mibale soki premier te deuxième jamais okoki kozwa troisième to quatrième donc emonisi ke omipesi na kosaka me siko nga moko na yo mikolo oyo nyonso daire kutu ndenge ozokende boekende kaka yebisaka ta tosuki mikolo nyonso ya mokota nga mona kokontrole so na monyo kaka na mbuma zero film nanu ndenge bafingifingi nga me nazwi quatrième nazwi le maître asepeli te parce que alezaki nga nazwaka kaka premier maître wana nakomba bapaya Stanislas na kombo ya moyindo molungu maître molungu Stanislas komba bapaya lelo l'authenticité ye nanu to nabimi na récréation naza kaka bongo baninga bazwa le maître makambo nini mais ensuite nasa motema na le maître oyo penza na comprendre ete nga pena motu nazwi na nga me quatrième nazwi le maître alobi na kiti alors balongo ke naye na ntango bakati nga suki basi na ngai motu susu eza na loto ya suki ndenge tokoti na molongo ngai nabia maître lemso abosani na ye ndenge atelemi wanaka pembeni nazoya koyeba yokima na molongo nabimi atali kaka koyeba nanu kaka libanda wana ekoko tokoti na classe azwi filme mamoli nga filme nake kovanda totangi kelasi lobi lisusu abetanga na banzimba na bitanga na oyo nasakana te na nga nabetameli yango kaka sikoyo nazoyeba te nasala nini nga mo nazoyebisa mama milefu nikanga mpena motu bien po maître lobi abetaki ngai yankusu asali nyonso na baloto wana ebunga me maître wana nayebi te soki mpe mwa nkome mwa nkote mpasi oluka bolamu na nga mokolo yango naza sire mutu lelo eza mpe naya kaka koyeba maître abelinga na pembeni soki mpe ye moko azalaka na zelo na ye soki mpe kaka ya solo akuta ntango na motu na ngai namoni kaka bimiselinga tokoti na classe awa na bipende awa akolerana mpe bakilote nake kovanda natie motu na se sikoyo nasala nini efo kaka nde nazwaka nde nazalaki sikoyo meme so naye ndako makanisi na ngai nyonso eza na matière po tozwaki nde esalike na 3e trimestre na bimi premier ya toute l'année mpe na bimi premier donc nazongeli ebonga na nga na kozwa grâce ya maître nandimaki conseil ya maître abetaki nga mpona eza bolamu na ngai oyo alukaki bolamu na nga plus tard lere nabaki kosala na vie tokutanaka na ye ayaka kokota na magasin tokanosala kabelaka ye mbongo parceke namonaka nakanisaka oyo nabi alukaka bolamu na nga mais nani soki na reproche ye lelo andimaka mpeke nazoluka bolamu na ye nani mponga kutu bafingaki na kofinga me yomba mosusu na lobi na yo oza zoba na likambo ozosala esika omona te ekapani bamoni ngai zoba nasali mabe omoni kotomboka ti okanda na yo liboso ya tata mokeli tala bandeko na ngai boza na kanda te bino boza na kanda te omoni tata mokeli oyo soki asiliki ezala na mai to na mopepe ngakutu namoni nayebi te na kati na bino awa soki eza na moto amona epale na kanda ya mai ya makelele nayebi te
ponga ona mona na ma makelele ndana kobanga tata mokeli na yebi bona mona batongi nda a clôturer le pango atie beton na kati atie penda niveau ya likolo me makelele a décidé akolongola ye mbula ezonoka mai ya makelele ezoya eye ebeti na mire wana akoki yango te bomoni mpena mai ezongi ekeli yango wana kala milimo eza na mai ifo bobanga nzete yango soki aza kopesa kosula banzete wana wapi na bambonda boyebi bambonda oyo batiaka na se ya mabele mpo na mai babeto wana bokomona yango kuna ezoya sikoyo nzete wana akomema yango na mopanzi boye te bakoya nango na boye sikoyo nzete wana ezoya kodeta ndenge ntango na nde eza boye olie eyela na boye me nzete wana ezoyaka na boye akoya bongo na mbonda wana ezolanda nsima soki aya abeti nzete wana azongi mbonda wana ye ebeti mirelani bongo akokotisela bino zelo ya kosakana te soki amoni kameki bongo eresiste kaka vere akozonga ake kozwa zelo sikoyo azwa na zelo na mai sikoyo atie zelo na niveau ya mire na bino sikoyo mai likolo ingeta tata bozoka na sango oyo biso tomona na mai ya makelele keba keba kanda kata mokeli mpo soki alobi ata mire wana eza ndenge nini tata moko boye toaobenga bango tata na baselile atongi ndako amatisi yango likolo ayebisi biso ngai turo leta moto akolongola ngai abosana ete tata mokeli aza likolo aleta yaya odeki lopango na biso lopango elandi nsima nango ye biso tozalaka 7e parcelle makelele akomisaki biso nano 3e asi aelimine kuna sikoyo mbula ezonoka me makelele azwi direction ya ngambo boye sikoyo azoyela na boye azokende kobimela kota tata wana ndenge ezaka toyoki mbula esili tokende otala tata wana mpe aya ye kotala omoni akuti kaka moni awa eza bongo boyi ata trace ya mire ata ya don toyebi te ekundama bamema kaka ndenge pombe wana elela kaka esila pla tokenda kobeta bana esima mikolo place wana tamokao tata moke simo akanda oyo apesa yo ya moke ye moto akatelaka yo ndambo ingeka oyo otyelaka boye ye moto alongola eza kaka oyo apesa yo oyo omonaka te ngai nasakanaka te ozwaka kantine ya mai noseya eske oseya ayoka kutuka alongola mwa ndambo ya mai apesa te oyo odondwaka nango obosani ke yo kandano eza na limite me ya tata mokeli illimité akoko utilize nzete akoko utilize mai akoko utilize mopepe banzoto oyo ntango tata mokeli abateleli biso yango topesa ye yango to reconnaître ke banzoto oyo ezosunga biso te po tosepelisa tata mokeli na ntango topesi priorité na posa ya nzoto oyo nzoto na yo elulaki cigarette elulaki masanga elulaki kolata ezosala elo batrahison
yango ezokomi so petit ozokoka koresiste te alors que faut lekana évolution il faut sala d'examen il faut kutana na mikakatano na classe mpo nozwa diplôme bozwa titre il faut lekana mikakatano nayebi te oyo ya mata classe ezanga examen soki azali awa tomokusa aza te balongoke bon ebele na kati na bino bandimaka teke basalaka mabe parce que bango bazosala mosala balongo bongo si 10 questionnaires moko na moko eza na 10 points 10 questionnaires na moko eza na 10 points ezosala lokola 100 sikoyo ozwi mibale esali lokola ozwi bapoint boni 20 ozangeli boni 80 totuni motuna na classe otangaki to otangaki te otangaki examen osalaki to osalaki te osalaki ndambo ya bapoint oyo ozwi yango to ozwi te ozwi mpe ndambo ya bapoint wana eske ebalani na posa oyo esengamaki ebalani te siko ndenge nini yo koloba te nonga nasalaki examen mpo oza na 20 point mozobozanaka 80 mobimbo ozwi yango te molingi faveur olingi avantage olingi droit yo moko nayebi te bandeko na ngai soki ngai motu na miposaka mpe ngai nayebeli na ngai ndenge bino mpe bokoyebela kaka lokola ngai nani mwana classe asala examen maître apesa ye feuille ye moko amitya bapoint oyo alingi aza te nani atiaka bapoint maître boza sire le maître moto atiaka bapoint bino mpe bondimaka batya bino bapoint to bino moko bato bomityaka bapoint bino moko bato bomityaka ke bozosala bien nga naloba te ke place wana ozobebisa bolingaka yango te siko ndenge toza boye soki toke na bilanga kumukimbango soki nga nakozala ndolo ngai mpe professeur biso siko bokozala banani batangi siko susi na ngai ekozala nini batangi mpe bakoma lokola nga bongo bazwa boyebi lokola nga siko nani akobanda kokorige baexamen na bino eske bondimaka mpe na korige baexamen na bino nani akoki kokorige bizaleli na bino biso meske bino bondimaka yango to bino bato bokorijaka professeur alors soki lekole oyo otangaka na baleson yo moto bandaki kopona yo moto bandaki koloba te professeur awa boye te awa salela boye parce que bele balobaka mokonzi alingi kaka oyo alingi selo pembaka lunga ekozala selo oyo pembaka lunga bongo alors soki bateya wana esengi bongo nga te ozoloba me ya pasi na biso ezalaka kotango oyo otikali na position na yo yo okozala perdant parce que la classe soko tie motu makasi yo nde moto okozwa te omoni baninga bamati classe yo otikali ata oyini professeur na motema na yo nyonso professeur aza na likambo asala mpo na yo te soki ezali kaka te yo omipitisa bakorige boyebi epai na yo bakotisa yo boyebi oyo kosunga yo mbuleko ya ozwa bongo mwana bakofaire double ye classe mpona akorige etangeli na ye esunga ye mbuleko ye asala nini amata ndenge sikopembaka mingi asali biso po alingi tomata tosala mokili oyo alingi na 2020 oyo alobi alebana kokorige bizaleli na bino
soki oza kozwa 10 francs okeba soki ozalaki nano kolula bilulela soki ozalaki komona ete bakabeli moninga yo motema ebebi batie moninga na esika yo motema ebebi bongola bizaleli wana bongola me soki omoni ke yo kobongola te balongo ke balongo ke balongo ke ingeta toyebisaka bino bokevelaka mokili ya molimo po awa na mokili ya mosuni okoki kozala na yo te ti ndenge nyonso kozala me ya liboso kanisa kiketi oyo otyaki nano liboso ozweli yango nini ata na libala ata na kati ya mateya partout ngai nasali mbula misato ya konokela mbula ya kolala na mandalala bazoseka bazofinga bazotola namonaki yango normal me ekokaki ezela mbula misato nsima mbula misato nde baloba na ngai ntango sikoyo ekoki mpona kosalela balongo 3 ans nsima ya kokoba bongo ne mbula mibale nsima nde sikoyo bakoya kopesa nsiku mpona kotangisa bino mpe bandeko na ngai tosala makasi po atteindre baniveau mbala mosusu malgré toza na bana kasi bososolaka babongo banengwa mbala mosusu batolo wana tata mokeli apesaka bino eza mpo bambasi baya komelela yango kasi eza mpona baadordi yo te mbala mosusu eza trahison mpona yo e na ntango oyebi te ezalaka cause ya faiblesse kolinga te osimbisa yango na n'importe qui parce que koaffaiblir yo kolinga te otalaka bitalatala na batelevizio parce que baprogramme nyonso ya bafilme mindele bazosala biso meme bachinois eza mpo bakomisa biso lokola filme wana elingi bakobanza ngunza misunsi na ngunza mayasi bakokakola biso te archérophilie ezwaki place na mboka na biso bapolon oyo bazobenga bango bapolon bazwaki esika mpona filme ya bamasiste Hercule et le sang gladiateur wana siko kozomona ndenge azobombe bamabanga na bamabende abimisi bamiske oye kokuta siko bagene nyonso bakomi alors karate mpona esala succès awawa filme ya Bruce Lee bongo ingeta judo mpona esala succès awa casquette chinois pour les judokas ozomona biloko wana epo bayange babotama na Kinshasa Bir Lancaster Johnny Yuma Buffalo Bill bongo mosusu oyo Tom Dollar mosusu nini voilà nyonso Wanted ingeta Pecos Bill Johnny Yuma Badongo Clé alors au C77 007 de wana informé bassassin awawa et puis na basi andumba film à Brigitte Bardot mwana mwasi wana kitumba Brigitte Bardot bongo
ingeta balongo nke siko batunaka mokonzi makambo wana nyonso oyebelaka yango ndenge nini odire ozalaki fanatike ya bafilme te nazalaki fanatike ya filme te kasi nazalaki oyo mpe bakalunga alakisaka te tala eloko oyo eza mpona boye tala eloko oyo eza mpona boye parceke nazalaki fanatike ya basineki po tata mokele asalelaki nde eloko moko ya malamu bafilme ya charlot nga natikala kotala ngo te naye kotala filme ya charlot na télévision wana gasi nakomata mpe na bana naza koyokela ngo na bekole ata bamatch ya mindele nga natikala nanga kotala ngo te vers babayere de minute ezotondwa na baperiode ya Beckenbauer bajoan cref nyonso wana ngai naza kotala ngo te bajax d'Amsterdam naza koyoka ngoka masolo epa ya bato ngai nazotala biloko wana te mokolo ya liboso natala filme na balabala njongo filme ya balabala moto moko mundele